Mbote bandeko na ngai ya Allemagne, ya France, ya Belgique, ya Royaume-Uni, mbote boyebi na linga bino trop. Et puis nasalaka musalo botinda ngai. Boyebi sanga chaque fois 16 lugaka moi be mission moi kitoko, lugaka moi bato moko ya bien. Mais lelo eza surprise ya moto boyebi. Aron toko poussa na malembe. Bomona soki eza nani angaye bana poto basepeli. Bonsoir. Bonsoir. Ah, 16. Ah. Voilà, on doit respecter les internautes. Bonsoir à tous les internautes. Merci na ndenge bozui lisusu tant revendre na ba fauteuil na bino pona kolanda émission ya Eco 16 donc il y a longue date. Vraiment il m'a surpris. Je suis en plein tournage de film Nanga. Alors il me surprend comme ça, je suis obligé de répondre par respect de vous qui nous suivez, vous les internautes en tout cas. Merci beaucoup. Bozoga Neraga azo jouer film ya Intelo nandenge boyoga French ezobima ya kosakana te. Ndeko nanga Richard. Moi mikolo ebele tomoni yo te po bato apoto ba mesana bana poto ba mesana komona elongi na yo tango nyonso. Moi absence amukie na ba filme ya ba ninga na yo te mais otolobela na filme oya yo moko. Ouais, na utaki ko tourner lobi na ngai. Et les gars qui na Legend TV. Le film dans lequel n'a joué Moutaliboma. En tout cas, moi je dis merci na bande konyo so ya poto. Na ba message au bozotinda, ba félicitations, ba encouragement, vraiment ça nous va droit au cœur. Et moi tant wana ndengo lobby pour na filmer na ngamoko, je crois toi tu es un professionnel. Lorsqu'on n'a rien à dire, on doit se taire. Sinon, on va dire des bêtises. Et lorsqu'on n'a rien fait, on disparaît pour ne pas faire voir n'importe quoi. Mais là, on est en train de travailler. Ce monument parce que incarnation à rôle, il y a un peu bizarre comme ça. Là, je m'explique à ma petite sœur, Glodis Kabeya, elle a déclaré ah ya ya, donc Glodis Kabeya, ma petite sœur, c'est juste pour incarner un personnage que je suis resté comme ça. C'est surtout qui koye bana muke na kato muke. Rôle aux jouer d'abord inspiration wana euti yo wapi. Poto ilo bana no rôle aux jouer na no rôle nini et puis inspiration euta ki wapi. 16 mboka na biso za difficulté mingi. Difficulté za nini? Ba problèmes sociaux ils ont belé. Alors étant artiste, quand je me promène, quand je suis dans les bus, pour nazana mutukati na tambola na bus. So nazana bus, nazo yoka, nazo mona ce qui se passe et tout. Je vois comment on est en train de minimiser les intellectuels. Hein? Mutatangi classe, un licencié et tout parce que nan nozu musala te po mboka misala eza pasi. Aza négligé même la famille. Dans le quartier, dans l'environnement, il y utilité. Alors, je me suis inspiré dans la stigmatisation disons chômeur ya Kishasa au Tozaram autant de classe mais bon ils en ont noté to vivaka et je suis allé écrire une histoire un jeune licencié mais depuis 9 ans de salaté mais ils ont obligé à aller à bon azoa ngote à dépend de la famille où il même dans quartier et est-ce que vous avez un bon organisation de coiffure? Titre film Bézanine. Bon, le titre provisoire Zagibo c'est Canabino mais juste ce matin je viens de parler avec mon boss Koubambongo la légende nouvelle monnaie au Congo. Alors bien ngai po yé pas un expert na mon titre. Donc la PCP Mbote Sigazali wana Purvier. Donc mon boss m'a dit non d'attendre de revoir un peu avec mon réalisateur Junior Nzami mon année celui que j'appelle l'homme selon mon cœur. Voilà. Parce que
réalisateur azali chef il y a film. Je suis qu'un simple écrivain du film, hein? Je suis un dramaturge, j'écris les scénarios et j'ai fait la mise en scène ensemble avec les amis. Et c'est le réalisateur de Tokovanda autour d'une table to étudier titre à film et on a fait à la peine nipo ngai titre provisoire zaki bo seka nabino parce que bazo seka mutango mingi pour ala okima go seka wana akeko koma ramasser d'immondices des bébés qui chassent ba foulez belé donc a comment l'ota matiti amema na pousu et tout je crois ba fan nyonso ya ngai bangona déjà ba publication na amema pousu eza na sens wana mais je crois que le titre pourra changer d'un moment à l'autre en tout cas. Voilà. Voilà touti na ba film na makambo oyo e utulika. Menga na zozonga muke pongana yo te bani le loté. Bani le loté, tu bani le loté. Mais qu'est-ce qui a fait que baleki bana oyo o encadré bakeli bosso mbangu. Mais par contre yo papa na bango otikali mwa muke sima. Ah. Na sipera na question na mingi. 16 je crois les gamons dans le banayo lelo. Yo mo po lo bango kala. Tant to lia ba kuanga ba nini na mwampia gobi ayaya. Les gamons ça na temps nango. Vous avez un petit monsieur format lelo ba kima mbangu. Mais soki e kweli esika ke azonge pas papa. Et a bon côté. Donc moi je remercie Dieu. Bandeko oyo bakeli boso. Monsieur Zalanga a coûté une opportunité. Hein? A coûté une opportunité. Richard Moukoko, artiste et comédien que je suis, je l'ai toujours dit, j'ai mon chemin bien tracé, bien taillé. Je sais que la vie d'un homme est très courte, mais je sais que Dieu me prêtera vie pour atteindre l'objectif. Et d'ailleurs, ceux qui le 16 au Tielinga micro pour la émission, ba internaute, ba landangai, je crois, Nena Lobaboye, Jeannot Vouba, l'homme de parole, n'a jamais service. Donc, ça déjà connecté, puis Azolanda, pas que non, ndekwana bimsa maramo est raisonnable. Tu vois, batuneti ba ig et onga et vive au doigt. Là on a benga rayo moko bongo ya ba comédien. Bon voilà, ezama ya lobi ngali ngala ko mikumisa te boyebinga. Je suis qu'un simple fils de l'homme qui a appris et qui fait son travail. Nazala ba vedi neti ba igeonga et vive au doigt. Et kaya dessin mon konza tatou na ba France. Comprendre? Soit déjà avant de kakima bogabi tipo yo bimsa ba mamu quoi. On se comprend. Donc les gamins ça en attend nango. Na epselo mo 16. Bandeko ba balaka na 1988. Balata fois la permet. Bon, babali le samedi au toza. Balati fa la couleur. Yango fidèle internaute na bano lobage Félix Oazé quoi ya artiste et comédien. Tato yonaza na yena plateau la ngai Félix Oazé quoi ya artiste et comédien. Mais na carrière na yo soko ki ko compter. Oroza déjà na combien de films oyo na oyo ont intervenir na oyo komi et cause la déjà combien? Bon, et ça la pas si pendant le bas chiffre exact, comprendre. Mais n'a intervenu depuis, je peux dire depuis l'an 2014, si le Zaboye, j'ai intervenu dans beaucoup de films de mes frères et sœurs, artistes et comédiens congolais. Là, je salue Fatouka Yembe, ma sœur. Général Major Fatouka Yembe. Donc Fatouka Yembe, il y a un film moko ma fille Belle Vie. Et puis tout ça, le film moko Mikologa au Karaté Zobima, na joué mobile et Suzy Bantu. Momi que je salue, je sais que monsieur Zonga no yangala tant que le monsieur Otolinga te le buzo babiso ba oyo. On comprend. Na participé dans le film Belé. Moi-même personnellement, j'écris beaucoup de films et puis na komela ba te belé ba film au botala tant ce mouton ba boane autant à comme nanga. Je ne vais plus revenir sur ça parce que c'est dans le belé mangamwana. Film na tuna ki à peu près combien pour moi na mona ba film au coma et belé ce qu'on a lina ye ba yo mo o la combien? Nabana en pyramide renversée, hein. Lobinanga, Finik, Belé, combat spirituel, et Panzamakita,
Ainsi dit l'Éternel, on a film à poto, hein. Ainsi dit l'Éternel, na comment photo souvenir, voilà, ezalaka na travailler na mami via o batu bazo kosela makambo akufi te botika makambo mwana batu ya papa kulangana azana ye na bomoi botika kolukela batu liwa vie azana ye bien aza penza bien na tango na travailler na ye et puis na sala bon ba film belé to comme ba film belé oyo musu batu ba titre ba mela a commission ya ye bon moi je m'en fous parce que là il y a encore plein, il y en a encore plein. Et puis, on a participé dans ma film belé, notamment film moko et so cartonné mikolo yo le boss Yves Lubamba na Top Vision de Makambu. Donc a outi lancé ba jingle nango Saint-Valentin, il y a petite sœur nanga Belvi Candy, la baronne. Film tout ça la mikolo yo. Je l'ai joué avec mon ami Elko. Film on a tout ça mikolo vraiment. Et puis ma sœur Nicole Bakata aussi, Kalate na Legend TV Bolanda film naye, j'ai joué aussi. Petit Nanga d'Acosta. Petit Nanga d'Acosta. N'a pas joué film, on a joué pasteur. Pardon. Bandero Nanga Poto. Poligamo Yelinga. Nakoyi Kozamukumba Yakondimate qui n'a pas pasteur. Je ne suis pas un pasteur. C'est un rôle, gars. N'a joué juste un rôle. Je ne suis pas un pasteur. Ne m'appelez pas pour me poser vos problèmes spirituels. Beaucoup de Makambu. Si vous voulez. Appelez-moi, je vous passe le numéro de mon pasteur, mon père spirituel, le pasteur Marcel Dibofo Bintou. Il y a MCDI, c'est-à-dire Ministère chrétien de délivrance intégrale. C'est lui, mon pasteur, mon père spirituel. Ce qui est au Télémi Boye, et Zalipo, yé, à Longarate, Liboso, il y a cher naïe pour n'arrobele là, et pas Yanzambe naïe pour n'abisuba Oyo. Naza pasteur, et puis, ceux qui ont la cop, on a l'ingarate. Na vinanga kopa ki pasteur po ezaneti osaka na nzambe on ne se moque pas de Dieu ba ko sana ki pasteur baliaka ba mbongo batu boye ba ke sima ya mbongo mutu mikumba nene so ezalaka pardon naza pasteur te nazali artiste comédien oyo a incarnera rôle na ye quand on me demande de jouer le rôle d'un pasteur je le fais ne na sa na film d'Acosta. Moukobaroti n'a pas joué commissionnaire. Et donc, prochainement, on a joué commissionnaire. Si vous faites un commissionnaire, en tout cas, il y a une élection et si vous allez venir au CPLI, Zoenkiambi, au CPLI, Masalangai, Matadien, Naboa qui on a po oyeba, Naboa n'a pas de détails belé, Matadien oyebi. Tozo kinde suka. Un entretien na surprendre yo kutu oibaite ke na kokomela yo ba projet d'avenir ekozala ezao nini ba projet d'avenir oyo zo préparer pour na ba fan na yo bon ba projet zala elo mo mutabo maraya po tant moment ekoka a réaliser ngo te ba mso ba ko ba déjà que en tout cas to la film boy film bon na lobby sur le plan il y a film sur le plan professionnel Naza, je suis en plein chantier, il y a film et on a tout le banana joué les ramasseurs d'immondices. Barotel on a Legend TV. Et puis prochainement, Nazo comme un film moko. Pourquoi la division? Hein? On est zolobela bavi à Kinshasa. 16. Bozelate, nasa la film à Bando qui n'a pas la honte. Nakotika laka ko exploiter thème ya fiction té na biloko nanga parce que socialement na mboka na biso to na ba thème ebelé o photo sale. En fait, moi je vais dire aux internautes tozo zabiloko oyo tozo tali sabino ezana bandeko neti na sola na ndeko moko azana Canada Odette Sifa maman na Deborah Pongo na Naomi Abimambo Kasala 25 ans à Yati. Ya yebi bandogite na ayoga le solo bandogite. Soki natali se nege bandogi balokaka awa. Ezane na sali bandogi promotion pour oya Canada ba romona pratique awa ba bakisi mayela kindoki. Vous comprenez? Si on ngai na hotel c'est Odette, ndeko na Canada. En tout cas ndeko na mwasi. Soko tu makoki, so maman mabele na mpasa, pour na pasa soko tie moi li gablo. Mais si on a immeuble dans le Canada, on a pas immeuble. Vous comprenez? Et puis, tout ça qu'on éduque masse,
Parce que le théâtre, ce que nous appelons théâtre, entre guillemets, c'est la transposition des faits humains par les acteurs devant un public, n'est-ce pas? Alors, le la bande on a poto, c'est la raison pour laquelle tu as 16 à tes caméras, tu filmé. Là, nous parlons du cinéma amateur. Pour tous les industries cinématographiques. Total ici, bande on a biso, maemazo le kanamboka. Par rapport à la commissionnaire, prochainement, on va jouer commissionnaire. Comprendre? Tant il y a des commissionnaires sérieux. Il y a aussi des moins sérieux. Voyez-vous? Donc, tous les gens qui ont dénoncé. Tous les gens qui ont Kinshasa awa, bande on a bango soki batineli bango moi misolo. Au lieu de gérer le lenge oyo et longobani pour esunga bango nyonso. Biso en Afrique to kanisaka bata poto. Lipa on est balorota on est babuka glace. Bango bamona na bango pas cité or. Bande on a biso pe ba souffraka. Biso tout temps to ba souffraka mais kolega biso te na Kinshasa. Yo kana expliquer 16. Souffrance na biso ezali pour condition mboka ezali malamu te. Tolia malamu te, to sala meto futa ma te parce que souffrance va négocier poto ya nini. Entre nous 16. Biso a to lali. Mais ndeko mo bimi 4 heures na hiver net mikolo hiver ya makasi. Atiki mbetu na ye akei kayu. Yo Dieu kaka non atini le code ku atini le 50 de eh atini la 50 mo mkie boy. Vous comprenez? Moi je condamne Babilo Kandengwana. Avant de dire que mbongo batini les amuki, dis d'abord merci. Pose à qui n'a ngoté. Mutumo dans la chasse avant ni bon habité que bateau bana bambongo na bango. Hein? Au fandi boye, au du $50 16. Est-ce que nga koko tsaka libongo na poche nga belo $50? Wana Aaron Lubamba mutu ayebi. Ah neti bande ko na biso Aaron Lubamba. Aaron ba 16. Doit 50 tu la bana saka loso na parler. Vous comprenez? Yangona il faut tant bande on a sona ba sala ba manga moi geste amike tous la reconnaissant. Vous comprenez? Poneti ngani na zaboye. Nako fana nanga boye, j'appelle ma petite sœur Glodis. Ah Glodis Kabe ya petit nangai, ni na zape na boye. Lobi ba bana yo ba kozanga loso. Ah ya pour mes até na lukeloma quelque chose. Ce soit tini ngama quelque chose ana ba ngino Glodis o tini la kaka oyo. Te bato Kinshasa awa elo ba déclarera des fois zanini. To vanda ngano na Kinshasa, oyebi pasi ya Kinshasa, oyebi $50 ezo peser na poto mais na Kinshasa $50 na réalité bandeko epezarati parce que au monde a déjà transport kaka et rolongolo déjà combien aux ombres so sombi déjà bien telaka bien pamba isa ba 1500 ba blo wande wana yango zelana c'est ça non ngana lobite ke akemela bien mais ngana pesika ka calcul moko général yango bato akishasa balinga peta ozo tindela ngambongo tinda mo montant moko boye o eko permettre que na vivre moi mukie po biso awa retard même ya kodame ya bapongi ya banini tozana ba retard wana nyoso yango tango bango basungaka biso yango mona mutu muso déclarer ah na ye lisusu azotindela nga 50 ezate ka boy 50 mazolo bela 50 par rapport ya réalité terrain wana ko to sujet na biso te mais tozonga na sujet na biso. Lelo oyo osali déjà carrière ya moulayi carrière vraiment ya moulayi oyo abo yango peut-être bon ndeka gato mesana ko ignorer mais ngana bi ko osali carrière moko ya moulayi nazo sala na ti ozo continuer ko sala na carrière no mi lobelaka nini oyo jusque là na no salite. Ah question oyo en tout cas réponse dans mon dédié on a ami na moi en Afrique du Sud Frank Lopema ingénieur Frank Lopema ndero na ngai maramoto ngibandara yoza témoin. En tout cas, on a sali par rapport au on a salité. On a sali les années moi grain de sable au bord de l'océan. On a sali na noté. C'est tellement immense que je demande à mon Dieu qu'il me garde encore en vie pour que je le fasse. Obi gati lelo ngana eba idole na yote na monde ya théâtre. On a otuna te. Ya on zo tuno siko idole na yo ezala nani? Idole Nanga. Idole Nanga est à la ravie Faustin Soukari et Lombe. La bibliothèque du savoir. Donc, Yepenzako, surtout si mon théâtre, tout est mon panzi. Tout côté maintenant, mon biki. On a bien un fou mon beaucoup. Vieux Faustin Soukari et Lombe.
preuve nango ezali omona bimisi bana neti ba Belleville quand de la baronne. Vous comprenez? Bah Irsil Pechanga, Basila, Marina Laba, mon ami. Vous comprenez? Bah Loulé Léandre, bah c'est tellement ébélé. Petit Nanga d'Acosta, le jeune président Herman Kassongo, mon ancien ami. Herman, Emmanuel Macron du moment. Na pesi mbote na sepelaka po naza mutu liboso ocha caméra liboso na ya jouer et ça là nga bien Herman bambote yango wana vraiment to komi vraiment na suka moi mais oui bon ça va toujours continuer comme on insistait voilà donc c'est que les gens n'ont pas problème. Bon, je ne prends pas la part de mon patron. Légende, moi je l'appelle Mobomimoto. Moi il est légende. Pourquoi on a kana, après ça aime subinako, oki kana, mettant les gens à bengo à coach. Yosa professionnel maramususu, kolanda raté. Vous comprenez? Patron ba site, net 16 patron site nae. Est-ce que le gars va makam? Je ne suis pas là pour citer les noms des gens, je ne cite que les noms de mon boss. Et puis, j'ai fait un clin d'œil à Yves Lobamba, patron de Top Vision. Yepé Lissousou, Azamutu Oyo, Azozwa, artiste na Valero Bazanango. Solio Nathalie, petite sœur Nanga, Belinda Kandi, la baronne Belleville. Vitesse Oyo à côté de la film, je me dis, il a fallu écouter un producteur pro comme Yves Lobamba pour. Abimisa mayele oyo omona so taliba film ya Belleville ba olanda ngo est-ce que ça te que poza moi sinde ba pesi mo ba faveur voilà oh bon ki moi stoki mbali mte comme ça ba film ya kitoko film yo komara film yo comme la Belleville film a joué batu ba yeba Belleville n'est pas une artiste comédien ramassé dans la rue. Belleville a gradué en art dramatique. Comprendre? Vous avez gradué, mais beaucoup ma film, peut-être. Mais Belleville est beaucoup comment? Comprendre? Mon avantage. Si on a un avantage, vous comprenez 16. Au moment où vous avez un américain, pour bandima aux ali penza mutu, oyo, ya monene artiste et tout ça, il faut autant la pépinière. Mais si vous avez un batebe balinga relève. Neti nani alingi relève te. Comment est-ce petit nanga oyo? Hein? Simba. Non, na simbeli yo. Ye aza petit nanga. Hein? Bana poto mutu akoboya makambo ona olobaza te. Artiste moko te ya Congo oyo akoki ko s'épanouir ça bino bo intervenir boko ta makambo na ye. Il est parmi les enfants que j'ai formés. Tant oyo bino boye baye ekoki bo découvrir na film o na osala mais aza sona ba talent mususu ba talent oyo ce qui sait à permettre asala ta mwelo mwa muke na talent oyo ya yebi ya musique. Non tozali totikeli micro. OK, merci. Avant que je commence quoi de makambo na nga musique na komeka eloko moko moi je suis l'enfant de Coach Richard. Mais nazali kaka na tala mon côté. À part tala ya théâtre, je suis encore un bon musicien. Je chante. OK, merci. Attends. Où est ça? Cri au nazo raisonné. Des faits père na biso Mobutu atike la biso. Do atika ka biso na lisanga bo moko. Papa bo moko. Amaloba Mobutu atike la biso. Tata bo moko. Ale mama bo. Ye moko nzibo. Amaloba Mobutu atike la biso. Tata bo. Ale mama bo. Ye moko nzibo. Que nous à la maison mère ou bien quartier latin et puis héritier bah ça la recrutement ya animateur yo au préféré nous à théâtre. Bon et puis dans nous
Et puis dans nous on bon hein pour ba hôtel la boye display ezali zelana do longola na chapeau pe na hôtel la boye kepi to longola kepi monique display c'est bon display c'est bon maramunyo c'est bon. Pourquoi au Kenya na ba orchestre té kuna moi poto egoya malgré moi carence yali mais ata moi Afrique du Sud au préféré ka théâtre. Ouais, merci. Na préféré théâtre té. Pour na relaxer ki na théâtre na musique yake eloko moko. Elo ni sa papa wemba na tununa. Oui, habité. Au tala film ou à salade. Film ou habité toujours gayo. Non, tant à comboter la vie est belle. Pour na relaxer ki musique na théâtre ya no ka eloko moko. Donc so ozano pe comédien ou ozano pe musicien ezano ka normal mais pour na diloba o yebisinga ya na ke nanga maison mais na ke sugi wapi bango tu baba ve otolinga mi mais musique yango to ko boye po anini ozana travail no moko boye obanga kisi makasi ilo yango no lobi pena do yango na lobi te me yo moso komi siko biso to abana nzambi talaka papa nanga Richard Ndaza wana lelo moi no nzana lelo benga papa obenga boye lobi nga na ibebele bauta koto yo me babimaka bengra po yo nde na monelo Ah, c'est la belle vie. Ah, c'est la belle vie Nzembo. Ah bon? Ouais, non, c'est bon. Ah, studio, lobby to kota studio. Petit va couper décalé comme jamais boyoka. Na ligati ndeska bin saba ma yona po mi yib ba rome belé. Ah beta couper décalé, ah beta ba forme ba musique obino boyebi wana. So na tunana basi ba jouaka basé belé. Mais yo préférence no ka belle vie likamoko teza na kati wana. To belle aleki nangati. Oye bate. Belle za cuisine nangati. Oh, na ndenge na ya famille. Moi si le côté nga Kenya les fubi. Non, et fubi peut ça li bien po. Internaute ba yebi siko ke aza leki na yo. Voilà donc c'est un peu ça donc Belleville c'est ma cousine, c'est ma petite sœur. Surtout le ba mingi parce que na travaillé trop. Ndena uti boye, ndena za na so la no boye na to lia makabu na ndaka Belleville. Vous comprenez? Donc azap na ndeko na ngai. Donc pour la petite nga on linga ba mona ba otali na film nga oyo a joué rôle la Chege. Abanina no wana mais c'est un petit talentueux, azana ba talent ya kosakanate. Vous comprenez ba découvrir parce que tant à ça la film, à ça la nzembo ya Belleville, à ça la nzembo moko lisusu ya ye moko à ça la single au bat na YouTube pour 16. Surtout Vandika non to c'est la producteur moi ou ta musique balobi hein. So ku feli mama va bat baleli so yo mo na lulela. Comprendre? Petit na yo à ça la single yo otia matos to ça les clips. Vous comprenez? Voilà. Bozo wakena nazui matolo en pleine émission. Ndeka mokonzarena lobaka Polino Mavinga mokonzarena Kolo Swag alobaka idéologie zanga mbongo mezala na ba nato batu. Vous comprenez? Et au Simba. Merci vraiment tokomi na biso. Mais ba cri o yoka lelo ba grand musicien oboka soki ba grand musicien. Ndebino cri mo ba balula lelo malembe nakei na mutasalango yeyu. Ngande mnasa cri wana. Nasa bilo ebele ba ibanga kapo. Bon wana toyoki ni lisusu. Non, petit ninga zabo akoya bene mission mo exclusive yemoko na palaki na ye. Pour moni tu sais dans notre pays ici la médiocrité a tellement gagné du terrain que pour être mieux coté il faut être un médiocre. OK? Ah bon? Oui. Il y a beaucoup bateau ba ça la plagia. Au moins gagner la belle titre nanga bosse kanabino. Oyoka déjà et matin na net film mon bosse kanabino. Il y a un dribble à bango, bosse la bosse kanabino ba titre tanga ebima musu. Ngabe na sala zenga luketu nanga. Nazwa exemple kage pa owe ranson na sala zenga luketu nanga. Mais na mona ba zenga luketu landa na lola na. Komba mango. Donc et Simba petit nanga yo petit na yo. Do ba drone wana yo zanango petit face la en clip. Voilà. Bon. En tout cas, tokomi na biso na suka bato yo balandi biso ba sepeli ba oyo pe ba reposer ba question na ozongela yo soki ba looking ba yebisinga gezongela ye na kolemba te na kozonga. Moi ba salutation, moi ba remerciement et ça la bien. Voilà, avant ba remerciement ba salutation na rolobelo ko mo to loba awa. Moni 16. Totika okosa batu. Ce qui 16 muta pesa ki yo idée wana o exploiter ki. Ngala na fina biso Pascal Lokozo a lobi nini.
moi na porter bino plainte ezate pour na banze mon na botiaka na ba film na bino bo bande konanga mais na générique boko makaka non musique loko akanza ce qui 16 muta pesa ko idée comment non idée originale 16 vous comprendre c'est simple pour net na ndeko nanga mo na Poitiers na France José Mengi motema ya Edi Mavungu maman na Saphir hein babi biso ana Poitiers neza po bazana communauté na bango na Poitiers wana ba Dieu donner ma vinga semeki nanga mobala meti ma vinga petite sœur nanga babi musala zo sala penza papa Richard sinon sala musala bien vous comprendre mais tozo regretter kaka batu mususu ngabité bo regretter soki nzamba tie kiti ne awa est-ce ça tana getia kiti na côté ni ata la pemina nzambe pas de client on comprend et ça n'aura ndengona donc moi je remercie yo 16 ndegonangai ndengo si reprendre ngai fallait to tourner et to continuer tournage na so moule beti makasi na Kinshasa moyen to tourner za la guitare là j'ai dit merci na patron oyazo pesa ngai makoki ya ko sala ba film légende Kuba Mbongo la légende, la nouvelle monnaie au Congo. J'ai dit merci à mon réalisateur, Junior Nzambi, mon en avant, l'homme selon mon cœur. Merci à petit Nanga Gelor qui m'a mis petit moro bien. Vedi Mikolo Azabna, l'esclave du travail. Donc petit on a bien soda. Donc sur la simbi caméra, le babino bactère bolemba. Comprendre? Donc j'ai dit merci na Batouana. Na poto na oloba merci et pas ya bandeko nyoso oyo bazolanda ngai basepeli na nga bandimi ngape lokola idole na bango bapesi ngai occasion ngape na koma oloba no ba fanatique na nga po nga mone ba yebi na bango ngate comprendre na koma pina ba fanatique masa na ngai Emezola, Namikili, merci beaucoup. Je dis merci à mon petit Hervé Aurore, Nakataba Londres, petit Nangaï, Mato Inangé Zelara appelle. Merci Nayo, petit Nangaï, Pams qui donne aux États-Unis. Bah on peut petit depuis Awa. Tatumuto, mon artiste est complet. L'année message Nayo, mais aux autres biso fort, na ba film to beta mikolo Tatumuto mo. Na ole la mabe, donc chose até donc. On a profité pour rappeler ça Patrick Valence aux États-Unis mote. L'artiste est responsable, Patrick Valence. Roi Salomon. Père de famille, une famille réunie. Mon ami tchèque. Yango les Alandais bongo. Oh, artiste ba moins serré mais Valence on a libota nae ti nzamba sungi bagefan namboka ya oncle Sam. Les Alandais bongo, je dis merci à mon frère José de Londres oh azalaki awa. Sida Bilé l'épée à Zongaki, vraiment de Konanga, José de Londres, Ozara José de Londres, Oye, Ozongi, mais Oyanora José de Londres, Oyo Azaranega Moutou Yabatu. En tout cas, de loin ou de près, on est ensemble. Alors, moi, je salue ba fanatique nanga Allemagne, ba fanatique nanga Allemagne, Masa nanga Mukandu, au collègue nanga Totanga nae. Vraiment, nakati ba Allemagne wana mami mandiangu ma sœur maman ya moninga ya Percy ma fille ya yo wana je salue Alice Mode Alice nakati ba Allemagne petit nanga Christian Mafakala réveille-toi petit na mono lalima mingi vie ana pour s'appelle ana pour ça moi 10 chiffres donc batambi baleke belé mais bakima ko aussi ça bango teto aussi ça bango te ko ki muto te ezama be mingi. Vraiment ma mingi. Vous comprenez? Et ça ma mingi, yeba benga kae Mirko de Paris. Mirko de Paris. Mobali yangane ya Ange Chichimbikiala. Donc la femme légitime en tout cas ya yo yangona et puis celui qu'on appelle l'ambassadeur. Nakata babela ambassadeur ya yo yangona Nogo Mantouadi l'ambassadeur. Et puis Willy Mantouadi, basé belé la famille Mantouadi, Dili Mantouadi, Fumukanda. Oko aussi ça bangote, oko aussi ça. Nanga Joël qui n'a vu les mignons garçons, Merle Zuma, Papa Nabred, Christian Mbala. Mon numéro de contact est ça la bien. Numéro de contact nangai ceux qui au tiré à plus 243 89 68 49
660. Plus 243 89 68 49 660. Merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, merci na nona bato yo bo pesi biso mwata na bino ya Rolanda biso. To remercier bino ya Wilisionga Zowenkiambi, frère Richard Madeka, maman na biso famille Madeka mobimba wana na Sheffield. Na pesi bino bambote, merci. Pona lelo to suki ya metato yo to rozongela ye. Tena daza maramebela loba. Yango to lobi to rozongela yo. Naza maramebela loba. Pourquoi je dis ça? Balobi nanga ke défaut nanga ezali naza trop silencieux. Ngape na bien. Oui bien ouais. Donc babi mais papa Richard osala biloko kitoko mais olobaka te, olobelaka ngote. En tout cas la reconnaître ma benanga, je dois rompre avec le silence. Il faut to loba mais to rofinga te. Pour domaine na rofinga za domaine na bisoté. Nous avons un seul domaine, c'est celui d'éduquer, de faire comprendre qu'est-ce qui se passe au pays. De faire comprendre la difficulté ni toza nango pona musala oyo. Merci, merci, merci. En tout cas pour la lelo to chebino mbote boye. Ciao.